bien que banungu elekaki pe na diaspora makelele ba bruit toko bandela ngote parce que balobaka il faut pas renouer le couteau na plaie batu mingi balobaki makambo ya malamu te balobi ya za déjà mutu akokufa akoko kende te mais jusque là toza komona papa Tshisekedi aza ko tenir bon ya ko sorolaka toujours na peuple congolais. Alors l'air toya wana radio lisolo nakanisi maloba na ngate muteko salake bino bo croire na ba réalité bino boliko croire mais tolanda mingi maloba ya ndeko na biso Ferdinand. Papa Ferdinand a convaincre pe biso ba oyo parce que toza au moins na 4 personnes na famille na Kinshasa ba yebisaki biso bazana ba carte ya élection ba votaka mais biso na diaspora mingi pe ba votaka mais ba yaki vacances ba msu pe ba kozonga avant élection. Alors papa Ferdinand a se présenter et puis a convaincre a kolobana bino total si réellement na kati ya tono wana banani bakotikala ube banani bakobima parce que programme eza mulai c'est vrai mais tokende penda na lombango to mekana ko pesa papa na biso Ferdinand Kashama comme on a essayé bani mais ako répéter ngo pona bonne fois parce que yebi toza biso nyonso bikolo pardon mboka moko mais toza na ba tribu ebele peut-être naza moto ya tribu na yete na uzana difficulté na prononcer kombo na ye na ndenge ya elengi ya mboka ya ndeko na ngai Ferdinand o tozali na ye république moko peut-être tribu moko te yango na ngana ko pesa ye maloba na kozala penda rapide parce que bino bato bozolanda biso na yebi ke bozali bato ebele toza pena bato a PPRD bazolanda biso oyebi bato wana bazaka lokola basonzo place masolo ya ba combattant ba résistant ba opposant eza kobetama ba yaka po ba yoka bazwa quelque chose po bakende kosala pe ba garde fou selon bango mais tout royo na kanisi peuple congolais tolingi to sola poto comme na détermination vraiment toza na posa to mona libération. Alors sans plus tarder je crois ndeko na biso akolobaka monoko nga na zoloba parce que to sala que déjà moi test ndeko na biso beta lingala très bien au moni le poto c'est vrai to ko pe ko lobango mo ndambu mais mingi balingaka vraiment ko sala ba débat na français te parce que na français ba congolais mingi bazalaka confortable te c'est vrai mais toza na occasion to sola na ndinga na biso po masolo to sola eza ya Sarkozy te eza ya roi belge te po bango pe basali gouvernement nanu te mais nanu babimisi pe secrétaire ba américain te surtout moins encore ba anglais. Alors tozongi na kati ya radio lisolo sans plus tarder papa na biso azali invité lelo ezalaki le 24 avril papa Tshisekedi abengisaki ba peuple congolais baya. Alors yo mekana nuko se présenter na ba peuple congolais lelo opesa kombo na yo ba responsabilité na yo na IDPS après bongo biso to kozonga lisusu to tuna yo mituna et puis to kende malembe après to kofungola antenne pona bandeko na biso o ba kozala pe na ba préoccupation o ba limba yeba plus selon discours ya papa Tshisekedi asali lelo na Kinshasa et puis to yebina nous continuité na ngoti na butute parce que suite wana peut-être ya ko pesa biso ba révélation. Alors ndeko na ngai na pesi yo antenne o se présenter na ba peuple congolais o pesa bango mbote peuple congolais lingaka mbote mingi ata ezo marchete alingaka ba yebisa ye bonjour ata azo mona ne clarté. Alors ça la responsabilité na bango papa na pesi antenne pa na yo o se présenter na bwanya na yo na kanisi ba peuple congolais ba koyoka pe ba kolanda o malamu e boto papa malobeze pa na yo. OK, merci beaucoup président Véron pardon. Merci mingi na ndengo pesinga parole eza occasion monene na ndengo pesinga parole lelo na pesio merci na radio lisolo pona mosala kitoko ya kolamwisa bandeko na biso oyo radio na biso eza kosala sikoyo ngai nazaki na kati ya tono tikaki ngai sikoyo na bima na tono kobima na ngai na tono na kopesa d'abord bandeko na ngai nyonso ba congolais esika nyonso yo ozali na pesio mbote ozala na Europe na Amérique na Congo na ba province nyonso na biso na Congo na pesi bino mbote mingi mbote oyo ezali pote boyeba ke lelo tozaki na ba masolo wana esengeli tozongela ngo poto yeba ndenge nini elekaki
mawana ngai eza mpo na bandeko na biso na est oyo bazali butu moi baza koboma bango, baza koviole bamama ba jeune fille, baza koboma bato, kimia eza te tile moya lelo bitumbo bamemelaka biso esila te. Na pe na mboka mobimba ya Congo baza continue koboma bato baza kolia malamu te. Donc na pesi bino nyonso mbote pe na se présenter kombo na ngai ezali Ferdinand Kashama. Président Véron a prononcé en gros bien RRT ezali Ferdinand Kashama. Nazali président sectionnaire ya UDPS Ontario au Canada. Toza na Canada nde esika naza kolobela mbino awa naza na Montréal. Bon, ko masolo na biso toko continuer ezali kaka na se présenter pour lelo ezaki mokolo monene po na biso nyonso po tozaki na meeting oyo wuti koleka na stade Tata Raphaël oyo epesamaki na président a parti na biso. Donc na bandi kaka na ko se présenter ndenge na wuti koloba na kozongisa parole pour na ba question nyonso oyo bolingi kopoze ngai ezala président Véron ezala bande kumususu baza na ligne oyo baza landa biso naza disposé à répondre à ba question nyonso ekoko bima. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup ndeko na ngai Ferdinand Kashama. Na kanisi peuple congolais na bokebi nyonso na kanisi tozana mwa ba retour na Skype ndeko na biso wi abongisi yango bolandi ndeko na biso a se présenter azali congolais lokola bino d'ailleurs kombo Kashama ya même pas débat là dessus bokoyeba déjà côté nini ya azali na mboka na biso parce que oyebi biloko mususu lelo congolais koma esprit ya kobanga banga keba tozo solana nani. Alors papa Kashama tokende penda rapidement na ba question ou peut-être yo koza na mwa ba réponse. Mais quand on a biso na mulai pour ba peuple congolais peut ba saisir message lokola kaka ngai pende na zotuna papa Tshisekedi alobaki akosala meeting ezalaki bien entendu fête ya IDPS ezali parti munene na kati ya mboka na biso c'est vrai. Alors na kati ya fête wana na meeting oyo ya sali eloko nini yo koki ko pesa biso le loto retenir selon message oyo ye ayeli biso na meeting oyo ya sali na mboka na biso République démocratique du Congo. Pona balanda kite vraiment meka koyebisa bango ba grande ligne ya makambo ya meki ko souligner na meeting wana. Merci beaucoup. Bon, loko na kokoloba ya liboso soki moto alingi kotonga ndako akoloba bon ndako na kosala ba chambre boni bale to misato salon ainsi de suite. Meeting oyo koyaki lokola lelo tozali ko fete Pâques. Soki balobi Pâques moto nyonso ayebi ke Pâques ezali ndenge Yesu akufaki pona biso alamuki pona kufuta masu na biso pe tokomi na victoire. Donc oyo meeting oyo lelo pe bekoyesidaki na date moko makambo esalamaka. C'est-à-dire que pression esalamaka na mboka mokonzi oyo azalaki liboso alobaka pe ke kobanda lelo na date oyo abimisi mai na miso po agiraki ke de mon vivant parti mususu ekozala te. Ye moko, excusez-moi, na touché na micro, ye moko adesidaki alobi kobanda lelo na fungoli porte ba parti mususu ezala. Bien que poko so ezalaki na ndenge ya démocratie ndenge ezali koleka, mais abimisaki maloba na ye abimisi na mai ya miso alobi naza na émotion po sikoyo impere kozala yango moko te. Bon, ezalaki te ezakaka tokoko bala ye histoire te, histoire ekotikala histoire na biso. Yango ntolobaki lelo to fete événement wana etumba isili nanu te. Toza ko continuer, mais toza ko kena ba étape na ba étape. Lelo yo toko koloba teke démocratie ya solo eza na mboka po bazo continuer ko kanga bato, bazo continuer ko boma bato. Donc lelo tolobaki bato nyonso baya peut-être
attente ya bato ezalaki ebele ezalaki ndenge na ndenge. Mais na kati ya meeting ya lelo président Tshisekedi alobi makambo etali ba anti-valeur nyonso toza nango na mboka. Mingi toza ko vivre sur malamu te. Pe a posé mutuna monene na assemblée na bato batundaki na stade atuni bango est-ce que bolingi ke Congo et vivre pe situation lokola la Tunisie na Égypte bato nyonso bandimi ya solo kaka ndenge wana. Nakanisi ye en tant que papa, en tant que président ya parti politique, ce qui a bimisi le lobwana, il faut tous aller comprendre pourquoi bimisi yango. Alobaki ke awa na mboka na biso tokokipe kosala makambo lokola ba mboka mususu pona ko se libérer. Je pense que peut-être bato mususu bakwa kozela ke aloba bon lokola bo fongola la porte ya stade bo bimato banda. Bon, hier à Korea on était mais à soulever quand même problème à lobby que c'est ça. Et puis à inviter les Congolais que de continuer lutte qui na victoire finale. Victoire finale que vous ndengini tozui bakonzi crédible to instituer ba structure où ils a ko respecter vie ya moto na ke moto ko kolia tongo pe na poko kolia pambo oyo eza problème déjà na mboka na biso kozwa kisi soko koza na malaria eza problème makasi na mboka na biso okomona na Kisasa bana bazo kotanga classe bavandi na mabele na bazono erekile kuna ba soko kena luflaro bisika mususu ozo komitona kena za na mboka nini sikoyo 30 juin bakomisa ngo komi highway donc voie rapide oyo ezaka bato bazo kufa chaque mois ici bato bazo kufa na boulevard wana pona nini to mona kana poto soki bozana balabala oyo ezaka na ba magasin ezalaka botambuli normal au katisi otali magasin mais pas na biso na 30 jours comme autoroute donc faisate mitrezo leka yo ni piéton ni ko katisa ko telema ukanisi ti o soko calculer mabe o meki donc vina yo ikata donc to wana na bakisi nde exemple mais masolo ya lelo ezaki match ezaki mobilisation ezaki totale tondaki na bato eza victoire ya UDPS yemoko te eza victoire ya parti nyonso na kati ya stade tuzaki na bato ya ba parti ndenge na ndenge ba MLC na ba parti mususu donc message ya lelo ezaki ya kolamwisa ba peuple koloba bola la pongi te ba moyen eza ebele pona ko libérer mboka oyo aza na moyen mususu a utiliser yango to libérer mboka eza tango ya division te puisque mingi ezalaka tango ebandaka comme oh mais soki tolongole tokotia nani pour le moment toza na kati ya ko s'organiser pona ko libérer mboka na biso donc en résumé message ya lelo ezalaki akukanisa ke tobandaka lutte pour la démocratie na date boye mokonzi ya kala pesaki ouverture moko bien que poko sezalaki tozo continuer tout ça le bilan lelo est-ce que tozali plus libre qu'avant makambo ebongi qu'avant non au contraire toza kozinda lisuko continuer donc bola la terre bola la pongi ya nguma lisu moko kufungama mususu ya kolala donc nde en principe objectif monene ya rencontre ya meeting ya lelo na stade Tata Raphaël.